Team Olga Oye. Eh, batu baseki babi Olga lele komi na suka. Moi-même j'avais dit ça que c'était l'humiliation. Bango ba utofinga maman Sylvie Mode awa aza sans esprit so azana ye wana karashika so zana ngata ba fingi okolela te. Bango bato ba utofukama. Bana oya Maroc oyo bakoma ba homme insensé. Na bengara Olga ba refule bango na. Te pona motema mala. Te baya su awa. Parce que baya su awa. Mbila kutu donde baza. Te bango fu baya pe su Kinshasa. Comme ça ba bande la démarche. Diego pe a funda bango awa comme ça ba expliquer pourquoi ba fingara. Je vous avais dit. Mayami soit Olga Kabelo eza humiliation te. Je vous avais dit. Mayami soit Olga Kabelo eza point faible te. Na ebisaki bino akomema dossier na eti na suka. Moi je savais que Olga a rozala na Maroc lelo. Nga na ebaki poto sola kango entreprise nga na yabisaka ko betela mutu te. Bana na ba okanga na Maroc. Et puis Karashika après toi. Mission ya maman Sylvie, selon moi, eza lokola éclaireur mobo e batindaki poya alongola 1 Olga Kabelo ba embrouiller biso situation na ye ebunga bato balo bageno si j'ai sans domicile donc a kosala na ye sur le côté si j'ai ya sans domicile bébé silicone si j'ai moi no ba publiaki na place publique et puis na oignon so bato ba mujakina nyonso rumeur oignon so maman wa distraire biso ba mbalé bato kati ne lokwana. Pourquoi à chaque fois si quelqu'un était na Chine soit longwe pourquoi bato balobaka makambu ya Kindoki? Parce que Kindoki eza na kati même yé maman Sylvie alobaki yango alobi kuta bi balingi baboma ende baboma ka Angelica Karashika ba généraux na ba général bakangami yoza wapi. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Télévision, soyez le bienvenu dans votre émission Le Code de bonne conduite. Moto et Peli Lisusu encore une fois Olga Kabelo Toyepsaki Bino Keba Bino Bochaka ba titre ke muto batami a legio na mayele eza lokola o publier na statut na yo mais soki oza ya kobata mate seke doza mayele te mutu abatamaki alekaki bango nyonso na mayele
il s'agit bongo de Madame Olga Kabelo Oyo. Et ça est belé. Et roi de l'internet. Voilà. T'as dit Vandis et la rabat. T'as dit classer les rabat. Ah. Classer les rabat. Voilà. Non, ça à 40 minutes. Classer les rabat. Les Chinois, mettez-vous. Les Chinois, mettez-vous. Et devant vous. Bozui. T'es pas fan de place. Combi. 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 Et puis, il y a Maman Sylvie. Maman Sylvie, ils ont un combi. Ma papa mouchoir fait exaté. Et puis, les beaux sont combi. Je prends. Ma générale. Ma générale. Nabi, Maman Sylvie, elle a zong na katako. Maman Sylvie, a zong na combi. Merci liboso ya abimaki zongi abimate namoni Maman Sylvie ko Maman Sylvie oyaki mission ya Al-Qaïda. J'ai l'impression que au moni likolo ya lisu musu ezalaka et nous on était là silencieux. Toyebaki rassure. Toi qui n'as assurance ya nyoso. Voilà, mesdames et messieurs, c'est aujourd'hui encore une fois Biso to combataka batouté, mais nous combattons juste le système. Le tout-puissant, il y a Internet. Vous qui croyez le tout-puissant. Au moni avant babuka na no mukonzi, babananan ko buka ba manzaka na e, ba lisu na e, ba biloko nenyo so ba buka. Yesu! Tadi, ochelinga bango wapi? Na kombi. Ah, Nzambena. Kombi o wapi to wana ba kombi 207. Te kombi pene ya kombi o kala. O ba kombola. Na sima kuna tshaka makelo. C'est kombi o bilo. Toka. Mami pena kati. Kakashika pena kati. Yena volant. Ayenda zo kumba kombi. Yene muto zo. Sko ba mama na nyoso na kati. Na kati ba mama nyoso na kati. Mes frères et sœurs, il est temps de comprendre quelque chose. Bango nde ba komi ba caporal. Bangonde va commis ya Olga. Babenge femme d'affaires, boss. Vous comprenez? Mère boss, femme d'affaires. Vous voyez comment est-ce que côté ça dans ma cambo vous avez même atteint un souci à vie na bino. J'en profite d'abord, Sarah, s'il vous plaît. Faut appeler ça ma meilleure fan du monde. Faut appeler ça Bambote. Ma meilleure fan du monde, je vous salue. Je salue Maman Bijou Ketani, la femme de papa Jean-Pascal Leka. Merci beaucoup Maman Bijou. Je salue Maman Zozo, la femme de papa Noé Mavakala Nzinga. Merci. Maman Deborah Lubanda, Kilo ma mère à Calgary. Maman Nathalie Nana Moussibou, président bébé, je vous salue. Merci pour notre encouragement, conseil Nabino pour que Bissot Tikala Kakanaline y a conduite. Un grand merci encore une fois à Maman Yvette Mbangu. Maman Émilie Setimaïnga, merci beaucoup. Président, bébé, Tozaka Simawana, ma mère Fanny Oso, Maman Angelos, Maman Celia Kinkela, Maman Fatou Dukanti, Maman Makiala Kumba, Angelos, Angelo, Anzam, déjà si na dédicace qui est, nous sommes là pour nous saluer la bino, Moussala, Blondine Tatala, merci beaucoup, Biso Tokofinga, Teto Sala Kaka, analyse na Biso Nandenge, et Sengeli, parce que tu y a qui bino que, Makambu Oyo, eza tellement ébélé, tu es belé, finga qui, tu es belé, loba qui était. Je vous avais dit, tout celui-là, Azalaka derrière la caméra pour nous kofinga, bazala faible. Bazala makasite bona nakaba minoko na bango wana te bazala makasite bako tubela bako tubela. Docteur Camille et puis sa femme Melissa Moussene, je vous salue depuis Bisika Ezwame Bino. Saratola. T'as dit. Tu plairas? Je pleure. Pourquoi tu pleures, Saratola? Je suis en pleurs. En pleurs de quoi? En pleurs de ce que je viens de voir. T'as vu quoi là? Ah, t'as dit. T'as dit, on a quitté. Moi, je veux faire moko comme il faut comme appelle. Il faut sortir na po ya ba chichi au nom de Jésus. Kabelo, ayaki Olga. Alors je vis avec le nom de Dieu. Je vis avec la prière. Moi-même, j'avais dit ça que c'était l'humiliation. Pour moi, dans un contexte, il y a humiliation. Et puis tu avais dit quoi? Et puis Sarah yo au bomba sekele mingi, tu connaissais tout. Ce qui s'est passé, yango obanakio yango ozwaka exemple que
chaque mutu a yebinde nini a manifesta kanda na ye sengo na ye voilà et siko batu misusu bazwa ki maloba na yo na lokola point fort pour na bango et yango na loba ki humiliation ezaki lokola point faible pour na bango. Il y avait beaucoup de personnes basala ki ba live bande konanga ya Kinshasa, je vous avais dit effacer na bino naza na ngana ezala ba misusu to solaka na bango ata bo effacer ngamo kona kopesa Olga ba vidéo. Même si vous effacez des vidéos, mais les vidéos allez déjà enregistrer, télécharger. Faisons notre travail. Invitons les insultes. Dans des semaines, Olga a causala awa. Et elle a causala awa. Bogosa susu ba émission T, bogosa na ba live T, boko kima bino nyonso. Vous allez fuir. Vous allez fuir et vous abandonnez votre travail pour soutenir les insultes, pour insulter. Tu peux te dire quoi non, Saratola, parce que c'est toi qui as beaucoup. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci na bandeko nyonso oyo boyebi ke Saratola zara muta vérité na soutenir muto ana raison na maboko. Je vous avais dit. Mayami soit Olga Kabelo eza humiliation te. Je vous avais dit. Mayami soit Olga Kabelo eza point faible te. Na ebisaki bino akomema dossier na eti na suka. Moi je savais que Olga a rozala na Maroc lelo. Nga na ebaki poto sola kango entreprise nga na yabisaka ko betela mutu te. Bana na ba okanga na Maroc. Et puis Karashika après toi. Nom de Dieu. Keba accident na combi et Salema. Ah. Asa volant. Ah, na dosé. Il ne faut pas annoncer certaines choses pour Bamili mo batezali na ah. Donc na pesi merci na ba meilleur fan du monde. Team Olga Oye. Na pesi bino mbote, na pesi mbote na ba YouTubers nyonso basala ki Olga Kabelo confiance. Ba mbote na tata po FAPK to ma grande Maman Sylvie mo ndengo longwe. Le col alliance. Maman Sylvie, mission de Simbité. Mission de... Donc, on a compris. Non, il y a le rôle Olga. Maman, moi Olga n'a pas. Donc, les équipes pour la Olga va continuer à imposer marque na bango. Il y a maman wana professionnel. J'avais compris même na live nae. Comment batu o ke yo ozolo babazo kana yo audio afandi saki batu ebele. Nde audio wana. Moi, nga zaki pena live wana. Saka na linga bino mingi. Audio à 1400 personnes. Bande konanga nyonso basala ka Tito koma 1500 na YouTube, na linga bino nyonso mingi. Yango moni ma sœur na litaka toujours contre les antivaleurs, les insultes wana o bande konanga ya ba chinois basala ka. Moi lorsque cette dame abalaka bisa biso audio ya ba menace. Moi je me disais que ndeza boy maman ba menacer liwa, maman basali boy. Mais maman wana azo memela biso audio pour adorer encore une fois la Chine na Mokonzi na bango. C'est étonnant ça. C'est étonnant. Na carte nini oye azo jouer. Et puis j'avais encore compris quelque chose. S'il s'agissait d'une personne qui avait appelé pour la Chine, elle laissait la main. Elle prendra sa main à Tiki. Tala ndenge atika ki maman moko wana, maman so mami so mimi. Afinganga. Atiki na ye, c'est-à-dire beaucoup de personnes bazaki en ligne, mais ye atik. Donc c'est comme ça qui triangle moi déjà bayo konaki. Tu vas entrer comme ça yoko ya boué. Atiki bazo humilier na bato bazo ko apporter un plus et pas maman Sylvie. Voilà. Na bato bana bezo ya ko sungaye bazo humilier et puis à la fin azo finga. Bokanga mina mutambu Saratola. Merci beaucoup, merci na tata pour FAPK, merci na maman Gina Amatou. Motema papa Aaron Amatou, le prince de Dubaï. Un grand merci na Amelia Mweba, la private de Orlando Domingos. Na Moni Bongo Lisusu, Jenny Beta Industriel, moi c'est Apembe, un grand merci na yo. Un grand merci na président Charles. Va là-bas à la chambre, tu déranges. Un grand merci na président Charles Etambwe. Un grand merci Lisusu na ba meilleur fan président Bébé na Pesiombote, la présidente maman Nathalie. Makia Lakumba, Ozia Massamba, Sol ya Bambemba, la fille à papa, Fatou Dukanti, Général KS, Angelos Karwan, Dalia Onyema, Debo Bouchab officiel, Maman Mapasa Yaya Moto, Napesio Mbote, Sele Kikela, Rose Bonga, Eliezer Kanou, Sarah Abouele,
Pamela Kabea, Edwige Kalala, Papa Edi MK, na pesi bino nyonso bambote, na ba fan na sika toza na ba na chaîne na bato baza ba anonyme, na ba ndeko nyonso bozoya ko soutenir nga na ba émission na en tout cas, na pesi bino merci mingi. Voilà, Sarah Tola aujourd'hui impression na yo nanu ya liboso ezanini eromoni bandeko na biso o ya Maroc, ba spécialiste ya kofinga na YouTube. Parce que c'est la Chine, là, il faut qu'on... Baza spécialiste, baza spécialisé sur ça. Comment on a bango les lots à genoux. Zéla, pardon, avant comment on a dit que maman m'a chimboa comme la kao, t'as dit déjà... chauve-souris zo banda kofinga nani akomela nga déjà bon c'est préparé na kati mbonga libala boye bage na kati ya cotisation libala bolongo la bambonga ya ba plainte ba yebsaka nga déjà que non yo déjà babani da ko simba yo babando toucher yo et pas ya janvier abando finga yo déjà il y a certaines personnes na ndenge mabete na ndenge ya orgueil te Sarah et eza mutu mususu soki aleki na télévision il parle de moi Nako l'examen à 2 secondes. Mais tout le monde que non, à la fin, vous allez fuir, vous allez pleurer. Vous allez fuir, vous allez pleurer. Parce que aujourd'hui, personne n'acceptera qu'on touche à sa dignité, à sa personnalité pour protéger de bêtises et cause à la tête. Mais bon, on finga maman Sylvie Mode awa, aza sans esprit sur azana ye, wana karashika, sur azana ngata ba fingi okole la te. Bon, bato ba fukama. Les tout puissants. Ba général à la Chine. Ba généraux. Bosuki wapi. Et non, ça va. Lorsque au moni bango. Comment on a bangote? Mission maman Sylvie Zakinini. C'est la question que je me pose. Jusque là. Akuti biso tolo bela sija Olga Kabelo. Ya yemba moko alongwe la Chine. Loba kasi makambo longweli alobate. Azo linga kolobate azaka na boy. Tobenga inga na yo fo awanga nyangu. Awa biso tobenga ye. Awanga ni angolo bina live. Batuni awanga ni abatikali kotola na biso te ngabi c'est vrai ça. Maman on a awanga ni. Tika. Mais elle ne passe un soir. Tika. Biso to zai kaka ana. Songa na kombi. Te yé déjà dans te na monde tu phase la receveur. Il y a tel boutade sala onde. Te tika na boko. Akoma receveur. Aza receveur. Aza ya hotelema. Yé mutu azo koti ça. Parce que a sali 6 ans. 6 ans ya. Yo sali 6 ans. Oui que 6 ans ebi bondo kinyonso. Alors ayebi nyonso. Ayebi nyonso. Tu sais que nakati ya même en politique ou bien en armée ceux qui bazana a besoin ba utiliser mutu bazwaka bras droit. Oyo azalaki wana ayebaki mutu wana bien bakoluka moyen ceux qui ba na besoin ba embrouiller population bakozwaka mutu wana bazuye ba déplacer ba ke bomber na prison. Population moni bomoni ye bafundi ye ake prison. Ceux qui peut baza besoin bazwa matière parce que en politique c'est comme ça. Na mukili nyonso ezali na bato oyo ceux qui sont payés parce que azandumba na sima yaki ndumba na ye azo récolter les informations. Ezala mususu amelaka masanga trop na sima ya komela masanga na ye wana azo récolter be information. Ezala mususu amelaka masanga te mais alingaka kozalaka na ba bar na ba boîte na place au public ezalaka mingi. Soki ka bokutani na ye yeka mudo asombelaka bino masanga. Derrière ba makama nyonso azo sombela bino azo kozwa be information. C'est par là je peux te dire Sarah na analyse oyo nanga to sala dobso mibale mission ya maman Sylvie selon moi eza lokola éclaireur mobo batindaki poya alongola Olga Kabelo ba embrouiller biso situation na ye ebunga bato balo bakeno sujet sans domicile donc a kosala na ye sur le côté sujet ya sans domicile bébé silicone sujet moi no ba publiaki na place publique et puis na oignon so bato babana ba mujakina nyonso rumeur oignon so maman wa distribution kwa mbale bato kati ne lokwana maman je ne sais pas ce que ça solo ou bien ezali ya lokuta mais vous êtes une maman personnellement moi votre fils je vous dois du respect mais ezali ba vie ya bato ebele oyo ezoko tambola na ndenge ya malamu te. Si vous regardez aujourd'hui Sarah, je les avais dit, je vais te laisser le temps.
La majorité, il y a ceux qui étaient à côté de la Chine. Départ Nabango, ezalaka ka insulte. Départ Nabango, ezalaka ba calomnie. Départ Nabango, ezalaka toujours babilo komoko boyo. Oh, des fois, ba nier même ba effort nyonso oye akendaki ko sala wana. Yango ozomona aujourd'hui, les gens ont la facilité de venir clasher sur nous, cracher même, nous insulter. Surtout biso ba tozana biso babola quand ils viennent comme ça. Aza capable ya kolwake omoni yendenge aya na YouTube aya na ndenge ya pasi aya na ndenge ya boye mais akoya ko défendre une personne oyo ayebi ki azali na ba soldat, une personne oyo aza na bato ba fingela kaye batu, vraiment une personne oyo aza que quand il vient elle s'attaque, j'allais dire elle s'attaque na ba foyer na bana na ba être cher lit na ngai ensemble na maman nanga tozana ye awa na émission na biso o to sala ka le code de bonne conduite ezala kanine. On vous dit toujours, nous luttons contre le système okoki kozala implanté pour détruire mœurs, jeunesse, pour na koluka moi ya ko défier ya ko dévier ba objectif ya bateau à travers ba makambo o. Si tu regardes bien ça là, pourquoi à chaque fois si quelqu'un était à na Chine, soit Longwe, pourquoi bato balobaka makambu ya Kindoki? Parce que Kindoki est na kati. Même yé maman Sylvie. Alobaki yango, alobi kutabi balingi baboma ende baboma ka Angelica. Bokangami oyo bino boza nango. Bokangami o bino boza nango. En fait, c'est-à-dire, c'est un zate bango tout baba chor. Basala so bandoki. Bandoki bango tout. Na lukana comprendre ezalaka eloko nini. Association bandoki yaza mana membre apinda na kati. So ezaki ke baboma batu ye foyer ba maman oyo foyer ba. Talaka ba komati na niveau ba s'embrassaner au jeu de tout le monde. Bisous. Embrassement. Na miswa. Obi ke ba bisous ça significatif hein. Oui. Wana eza ba bisous bambota ba secte na bango te. Et puis maman azolo ba o apesa na batu. Non, pour moi, je vu que c'était une façon de se défendre, tu vois. Parce que, au moni, se transmettent sentiments, sensations, à travers les bisala sala. Et bisous déjà, copé ça na bisous, et signifie que belé. Et signifie que belé makambu tellement ils la cadre que belé alors et ça la makambu mo de fois ça fait trop mal. Mais aujourd'hui moi je vais vous demander à ce que mes frères et sœurs soyons prudents, évitons de n'importe quoi, arrêtons des insultes et ça la eloko ya malamu te. Regardez aujourd'hui ndenge nini le monde actuel, communauté congolaise na landi live wana ya mama lobby. Je me suis dit, toza na monde nini. Genre ya batu nini. Catégorie ya ba maman nini. Oh, bazali na mokili. Excusez-moi, moi j'ai une mère. Oh, bino pe boza. Mais moi ça me choque. Une personne qui vient juste pour défendre ba injure moko boye ba finga ki moninga na ye mwasi. Mais ye aye ko défendre ngo alingi akomisa ngo normal. Donc sincèrement, ça fait très mal. Je ne sais pas, Sarah, si tu pouvais donc ajouter quelque chose par rapport à l'analyse au Yona. Mais c'est la question que je voulais te poser. Ataliba général n'a été. Wana baba tala tadi. Grâce l'équipe général baba nani. Ils ont la ralisou sauté. Général, maréchal. Baba te baba maréchal baba général te. Wana eza place moté makarashi ki vandaka surtout ko faxo afuka makiwana. Yango jour moko ndinga émission oyo mabundi na prince émission moto sala na yo pona Olga boye baba no be nga kofak ndeye. Ye wana mabundi na prince. Mais moi je me ressemble pas na ye. Voilà comment ils sont sales. Bavanda wana à tout moment yo finga mibala batu. Bomoni mobala Olga nda représenter mibala na biso tout bufinga hein. Oui, oh wow. Non. Quelle réflexion. Tu mérites le respect papa. Mobala Olga, merci beaucoup. Et puis trop calme. Hein? Non, Azo Agir, c'est un homme. Il n'a pas 7 ans. Il a discuté na bana niveau n'était moi te calme. C'est sa femme qui parlait. Il a agir ndé. Si ko bana oya Maroc oyo ba koma ba homme insensé.
na bengara Olga ba refoulé bango na te pona motema mal te baya su awa parce que baya su awa bila kutu donde baza te bango fo baya pe su Kinshasa comme ça ba bande la démarche Diego pe a funda bango awa comme ça ba expliquer pourquoi ba fingara papa wa représenter mibali nyonso ba fingama mibala batu ba fingama na ba chaîne na bango tande basuki et puis oh wana mosusu comment ils ana mabuni na prince ça c'est pas nako mochwa nako mochwa le na komba papa obenga sonye et comme suko ba parents ba innocent ba siko bino bo finga na batundeni pongane na za so na finga mutu so bakanga je vais assumer bo finga batundeni bo finga batundeni neti mobala Olga sala bangoni te Olga sala bangoni Olga za délivrance Karashika ba généraux na ba général bakanga miyo za wapi la Chine trembla ye mo koti na sambetu ero poza na kati ya klando ba okanga yo Karashika mama abino no bakangi yo te azovanda de na bagar na se na sima azovanda déjà azolata nyufa ya la chi ya ba shim mama na confirmer shimboa alati nyufa ya la chi la vie sikotangu ba okanga yo na ebite mama na ovanda place ni poka pamba bazovanda de na se mais oyebi ke na katate na yebite so ba ojongo eza okwa eza na mokoka ya ba chinoise ba mamo ba benga pona ofinga moko jo mususu abando finga nga et puis elle azofinga nga na kombo ya première dame oui bakosaka elle azofinga nga na kombo ya première dame wana azofinga nga pe lisusu na kombo ya papa na biso o azosala musala makasi papa na biso kasongo ngai naza cousine ye wana insensé wana mususu tozalaka na ye Karine azalaka na bato wana bino nani akotela bino j'avais les audios na yebite so eza ou bien bon ya yebi bato ya yebi ba relation fali justice eza pour na ba relation te so justice est pour na ba relation ba caméra ba ngaba beta ba boloko te. Moi ça fait trop mal de voir que Jean-Marc Kabundi a beta boloko te meilleur ami du président et la justice mutekangi et c'est pas le président insensé. Mais yango maman mon lobi doit penser qu'il a raison. Bah insensé. Sarah azakana raison nda benga kabato yo. Bah insensé. Parce que une personne avec sa conscience, sincèrement moi t'as dit je peux pas. Tu sais qu'elle a déjà son naïbi que par exemple bon de livre ndena zalana bango boye afingi na ye muto asali ma be moko boye. Je peux pas commencer ya ko bano luka bato na po bano finga bango au lieu de chercher la paix. Bocha kimia mais vous êtes là. Na obimisa nga ba sécurité. Mais Karashika batama bien. Batama bien. Na lobé loté. Voilà, Sarah. Mais t'as dit, abatama bien. Mais poto el roi Congo te, Congo ko batama na yo hein. Ya poto yango wana. Ato na ça mais dibula betro. Mais on m'a même envoyé une photo d'une dame, je sais pas, yango makamango pe soza ka solo zo. Makangu. Il paraît que Yemuto azo sala makambo ebele belé et bazo éviter ko tala soki ka ko tie moi ça na statut makambo Olga a olobanite omoni kolela Olga ezaki suka niveau énervement ya suka Paul baki otika te. OK Karashika yo to zelo na aéroport to na moni neti na mitikele plainte eza teke aoya akomino akena kolala pa lekechu po aza le sikata kolala pa lekechu sko tia ya kala pa lekechu ngalingi te ngalingi na mitikele plainte basaleli déjà plainte na ba teli yango kuna na DGM tangu ka ya zo kita olia pe mata ki ozata mu pepe pa lekechu mbama bazo leksaye na parquet oza na dossier yako samba na c'est l'humiliation. Tout se paie ici-bas. Les hommes comme ça. En tout cas, Mobala Olga Kabelo, merci encore une fois. Merci papa, tu es un homme. Papa dit, tu es un homme. Il fallait qu'il soit kabongo. Sko Karashika bambwa na yo wana. Au moins de babengi Olga la patrona.
Femme d'affaires. Donc, c'est-à-dire, bah sentir aisance, na présence en moutou par rapport. Ma fille n'a la musique. Bah vandisco na bossa mboka. C'est quoi, talent dengue, bah sentir bango place mon le quoi bana moi miki. Non, faisons ce travail. C'est l'humiliation. Ouais, Bimini. Bango ba seka batu na internet chat. Akosenga pardon. Est-ce qu'on peut pas bo fukami o ngala lobana fukami la kanzambe. Mais c'est pas bien, c'est pas bien. Il faut pas longola bango ba grade dans la Chine. So pe ba tiki ba. La Chine est causala lisusu te, moi je te dis, au moins avant fin de l'année oyo. Délivrance. Tu sais, il y a un temps, il faut bateau balobaka non. OK? Il y a un temps, il faut que bateau conscience zala. Nous avons des erreurs, yaya. Nous avons des erreurs, ma soeur. Nous avons de gaffes. Mais oyo ba frère na biso na ba sœur na biso ebele ya la Chine basala ka c'est la honte. C'est que luka ko kitisa communauté ya mboka na biso. C'est que ça va confusion et pas battu ebele. Alors c'est pas quelque chose de bien. Moi Sarah, je pense que pour Nali Solo au Ponanga toko beta deuxième émission. Pour nous déjà bon des livres à Zosala. Est-ce que bike Karashika? Est-ce que bike Olga Ningazana Bangwana ana matière mususu boyebi est-ce que boyebi pourquoi na taki stop na matière à mujakina toza ozela ba plan ekoka skoneti bango moni Karashika juba oteta babai Olga kosi afundi te bonga komi na Maroc ndene afutela otina billet na mobile ne ba komi Maroc ndene et puis après Maroc baza rendez-vous na Kinshasa après Tema jour avant ngana otambola na Olga siba la zokele ngola yeah to finga na bisote surtout muto yo yebina yete bande konanga to finga kate baswana na mtambo to critiquer na biso tadi l'argent répond à tout ça. Et puis elle a répété ça encore. Baswana na mtambo mote abia ne nyonso anje na mobile na bana na business na lelo bana na Kinshasa bakoma ofinga mama Olga Kabelo baze belé yaya baze belé ngakutu ko boyebi ke ngana zande kaisala donc bo supprimer na bino be mission. Non, c'est trop tard. Ngana ngo ça sera trop tard. Boki mapete bozane sika okima moni bozane sika okima te ngamoko na ozala sima kutu ngana okoma agent na ko aider ba soda po adresse so ezate na siba ngo papa na yebi ba mécanisme ni to kanga bango to kota to bima to zonga kuna bino batu bofinga Olga na loyenge apprêtez-vous to peksa ki bino momoni somo na ya liboso to simbino ba kondi na bino ba général na bino wa Maroc tande to futel bango billet la suite à genoux lokola bana primaire siko ya Kinshasa na moni fo ba fuka maniko ba bouchon est-ce que yo ebi que après Maroc, Belgique, t'as dit, ça la maîtrise. C'est la maîtrise, maman. Attends, va attaquer monétisation maintenant, la maîtrise. T'es désolé, c'est sur la Maroc, t'as dit. Voilà, merci mesdames et messieurs. Je pense que Makambo et Zaya Moulaï, ton comité a au moins ça. Matière! Matière! Pitié! Portez, souffrez, besoin. Deuxième partie, il y a émission Oyo. Là où on va vous expliquer cause. Il y a un déplacement, il y a maman Olga Kabelo azoko sala. Oui, que tebele ba sepeli. Banana niveau ba finga tata pona bana mwana na mobali. Internet est zone de donc nous avons dit que aujourd'hui modèle ba finga mai kalamba. Tout le monde va se déplacer, tout le monde aujourd'hui. Na bien, bo baxela bango ba plainte na Maroc kuna bo baxa ba plainte. Bo baxa ba plainte. C'est choquant. Merci Sarah. Deuxième partie, il y a émission. T'as dit nana rage. Bon des livres. On se retrouve justement chez la rage dans quelques minutes. Je vous aime. Merci.